Masque eza ya tribune ni masque eza ya Royaume Kuba. Royaume Kuba. Royaume Kuba eza royaume moko existaka awa na Congo. Voilà. Ba bien outil lelo pezo ko exister. Eza na mwika. Mwika eza compréhension ko bagi base valeur ya culture. Ndele Congo eza boete. Gouvernement na biso ebi valeur ya culture te. On a biso moko to kutana na secrétariat du ministère de la culture et art na biso asali sa exposition à sculpture. Exposition monsieur eza na ba couturier, ba kolia, exposition à sculpture du Congo de Kinshasa. En tout cas par un journaliste banda na Boutama, on a na mona officiel mati. Ba honorer biso ba bisa biso ba ta sculpture. C'est peut-être ba non. Na biso mboko Congo so ba timbika ka culture. Na biso ya Congo ba toucher ka culture ba tiki ba biloko no so ba olanda ba bika non total ka culture ya mboka mame to comme un milliardaire o bongo ba oluka balanda bani zamba bisi moi oeti openyo bima ene papa mosala e baba na bakulala ndala sala grâce à makambo nyonso toza nango en tout cas toza na mwa ribri ya makasi bandeko na biso moko oyo ya Congo batanga mpe bakenda mpe bapoto mais en tout cas sculpture bakipa yango te mpena ndenge baexpatrie basombaka yango. Bonjour fidèles internautes, vous avez bien la chaîne Nabino Vérité Universelle. Le présentateur, le puissant de sa génération, le cardinal de la presse congolaise, une émission Nabino 100% news. Déjà pendant la banane, on peut s'embotter dans mon boss, Maître John. On a des full options. Donc, tant autant à combat Maître Boss, Maître John, tout le monde en balamoro, maman Micheline, Bambote, parce que vous avez précisément dans Aziric, dans la Suisse. Déjà, on est là, tout le émission Nabiso. Les autres artistes moko pour na bango na ndenge balobaka ils se disent qu'ils sont négligés balobaka peut-être qui para bango te mais les autres opesa monyo son chance toyoka bango to solana bango toyamba bango bokoyeba azanani réellement abana ndenge nini ti akoma na carrière émission oyo non senga na cameraman nanga zulanga image abendelanga bango comme ça bien so bomona to solo un peu. Bonjour artiste, bonjour. Sentez bien. Amoni Pena, nous sommes en plein missalé, tout ça vraiment la base quoi. Quand tu as posé un peu de la bisoli solo na yo bato bazota la yo baeba ozanani réellement que au sala nini pour tout sous mon année kaka bikeko a yebité réellement ils ont ramusala nini les loto yeba ensemble ceux qui m'ont se présenter un peu. Oui, comme on a eu Coco Wachala. Nous avons la commune à Matete, quartier de Bono. Nous avons centre culturel Kilongo. Nous avons artistes sculpteurs. Nous avons des boîtes taillées. Donc, nous avons un centre pour encadrer les jeunes talents, les jeunes artistes pour créer. C'est pour cela que nous avons encadré toujours les jeunes. Et puis, pour la culture. Parce que vous avez la culture, sculpture, vous avez le développement en Afrique, vous avez misala uta bokoko na biso. Donc biso awa to yekoli yango, ils ont richesse en antiquité na biso, donc uta bokoko na biso. Yekola kaka ouais, to yekoli et puis non depuis baneni bon ko banda yango na umeli parce que na ko donc na botami na zaka na kati ya makambo yango père za artiste et puis ngambo za bokoko eza pena richesse ancestrale na biso to yekoli yango si o moni to komi na maîtrise pe boye et puis mon toza na kati ya centre Kilongo musique to travaille toujours sculpture et puis à part sculpture to na kati ya sous musique donc to ça la apna centre ça la nuance tout art tout pena donc il ça la nuance tout ça là tu as dit que l'artiste nuance bazarana ba pseudonyme na bango eza ba surnom na bango na ba vrai nom no pena vraie identité na yo vraie identité na ngai kombo pena ba botinga na bokoko eza musée kala ba bope
Muzeka la babope. Wana kombo na pena ya bonkoko. Ya bonkoko muzeka la babope kombo babotinga nango. Et puis on m'a toujours représenté kaka misala bakoko na biso. Bandango musala depuis âge nini? Bon, misala oyo na banya on a âge à 6 ans déjà na kati ya télé. 6 ans déjà. 6 ans déjà na kati ya télé. Donc papa kulutu donc na dai pena encadré. Donc na banya on a âge à 6 ans. Donc na vumeli makasi. C'est pour cela qu'on a commencé à comédie parce que il y a une distraction déjà depuis âge à 6 ans ils allaient à ta bilo bana bandel ko betate na atabale donc distraction na yo ezande na peno tinga na mama bale wana lukenga ma problème mais tindinga awa omona kya na travail tindinga na muziki omona oyemba mais pas oyemba rapide donc bilo nyonso oyo bana basakana ngwa babale bi donc il a cache bakukulu ozo pena tante donc depuis 6 ans et c'est basé déjà dans musala oyo tilelo kimino ozonga kana kata tele vraiment mingi vie bana ole kana kana tele koko to mona misa ezo salema ba œuvre zali toza pena na posa on me un peu expliquer biso œuvre na œuvre pour œuvre na me faisant na message moko ezo lancer et pas bateau bazotala art elobaka art est significatif art parlant c'est ça ouais art elobaka so sali art ezolobate donc les art pour art elobaka yango moko so mo tal déjà net art auto mono eza papa na maman ba obina oyo lobi eza papa na maman bazobina donc art ezolakisa déjà que baza na fête ba obina tango to mona percussionniste que comme va mettre le foie que son âme repose en paix vous avez le grand artiste donc azada na message ne yo moso tali ba komoya donc musique déjà musique voilà musique déjà donc yango pena donc bandira makambo yango esika pena mambo uti donc Bola tu caché lutte contre corona kaka. Ouais normalement parce que ba doit négliger ba biso malade déjà na mboka. Non yo mozo ndi malade ezali. Mais oui, siko to sandeni parce que monde kangami partout. Voilà. Net biso artiste tant de tout travail. Toi na confinement mais tout travail kaka. Tu ebi pe mukola ngo mambo simba te. Nzambe mo ayebi ndinga otambusa makambo na ye mais malade déjà to ni batela kaka mais travail toujours na kati ya télé. Bah œuvre ça moi belé mais qu'un peu au moni tout ça na maman yo mo so mode ya maman ndinga za moni maman na mwana na mukongo amemi bébé na e azo tout a poni donc femme africaine oza lo lenge na biso donc ba tout sala to kanisa ka lo lenge ya biso to sala ki lo lenge ba koko na biso misala na biso ya on to chango kaka na ba ozo ko créer donc na ezoloba so tali kuno mona mama na bébé ya utibilanga zongi na koni na e na mutu maman mbidi femme africaine donc au mona ke auti azozonga na ndako na bébé koni ezawana mwa mai donc ibane fo balia artiste bongo oyo bazo tala faut ba comprendre oyo babengi trois malheureux na trois malheureux oyo donc kaka ndenge tozoloba art elobaka art soki ezoloba te za art te yo moni abombi misu abombi misu elakisi ke alingi komona mabe te parce que komona mabe etindaka biso mpe kaka na mabe aboyi na ye komona kolula basi ya bato okoto akangi monoko aboyi bilobaloba bitongatonga parce que to de kotonga to de koloba bakoboma o mpe awa tomoni akangi matoi aboyi kisongisongi biyokayoka po ntango ozoyoka mabe osala réaction mabe yo moni babengaka bango les trois malheureux donc art na art eza na significatif nango art elobaka art soki ezoloba te eza art te parce que biso mona toza ba art ya nzambe parce que premier artiste c'est Dieu lui-même donc tozomeka kaka ko expliquez plus un peu bandaka ndenge nini po bato mosusu bayebi te peut-être mosusu akoloba ne peut-être oyo eza nango bazelu yana nazomona bozobeta mabaya donc yaka pena libaya expliquez biso yakutaka pena nzete pena nzete uta partout parce que toza na banzete tous les 4 points eza na bato baza bavandere mosusu nakoka koteka kaka nzete bois bavandere de bois bazali oyo bayaka na bois mosusu ozalaka na mbongo tope tosombi biso toye nango monde lumwasinde baosala donc bakati bazotaye na maître bazotravaille donc eza bois
Donc il y a quand même par exemple le rôle ya quoi sans forme mais non on peut sans forme mon espoir premier pour bimisa maele na ya zo calculer mémoire de tourner parce que nous on là-bas nous qui tourner en macasse pour nous créer parce que là c'est l'art d'esprit. C'est l'inspiration. Mais la plupart de l'inspiration, la bête à moi, boy. On a ça, on a bien, bon, on a cocaté. On est amoureux, la plupart de la coco, on a déjà naturel. Dans les sangs, arba botamana, arba yikula kamopé. Parce que ça naturel déjà du bateau. Vous comprenez? Tout le monde est au net du logo. On a raison, oh, moutout. On a dit, oh, moutout. On comprend. Donc, toujours l'andara ou dans un massa salade. Ah, vous allez inspiré par le but qu'il faut mettre là pour le créer tout non. Alors, c'est une concentration. C'est l'état d'esprit. L'esprit n'a pas de penser. Aujourd'hui, penser aux gens à la tête. Je me dis que aussi. Voilà. Donc, ma inspiration. Vous avez un salam à casse, non? Ouais, ça travaille. C'est pas facile. C'est pas facile. À part ce travail, c'est sûr que vous avez une structure. Secrétaire. Vous avez un maître. Vous avez un directeur artistique. Mais créé déjà donc on a tout travaux. Vraiment. Donc nous sommes des beaux coco. Ah, tout là qu'on a créé. Mettez camarade nango, vente nango voilà. Touriste mondial. Grâce à Makambo, nous sommes en tout cas, tu as la moire ribri à Makassi. Bande qu'on a mis son moro oya Congo. Batanga pe, bakenda pe, bapoto, mais en tout cas, scripture, bakiparo, pe, penandenge, expatrié, la sombarango, diaspora, touriste. Au moins depuis que vous avez Moussalo, vous avez un soutien au gouvernement, disons. Au gouvernement, mon aka, beauté kaka. Gouvernement, pour le moment, en tout cas, à un festival gouvernemental, les Arati. À un carnaval, l'exposition nationale, l'exposition de Kinshasa. En tout cas, ils sont rares. Mingi, au moins, nous sommes artistes. À Sipeli, nous avons l'exposition. Voilà. Aide-moi un peu à aider. Le gouvernement n'a pas exposition officielle de Kinshasa du Congo. Ah, n'a patron, ce qui est patron. Exposition officielle. Ton nom gouvernement salade pour la soutien à Bino. Gouvernement ceux qui valeur ya culture. Tout le monde culture de base. On pense que les base valeur ya culture. Le Congo est aboité. Le gouvernement a mis valeur culture. Et puis valeur ya kolora bilo mobo. Moment gouvernement soutenir pas l'artiste pour anini kaka binoté. Non. Na biso mboko Congo so ba tindika ka culture na biso ya Congo ba toucher ka culture ba tiki ba bilo no so ba olanda ba bilo non total ka culture ya mboka. Mameto comme un milliardaire ou bon ba balanda baninga eza pona ka culture ya Congo eza bafoué. Mais aussi longtemps tu as envie tu as se créer tu as focuser na info perso pour nous aider jeunesse à Congo pour ekimate pour ce tikali ki diba to ko boma culture na biso epi to ko beso o to salate parce que mutu moindo sa bunga nzela comme Holanda mingi mambo mindele donc ya bosani bokoko nae o eza misala bakoko na biso on des richesses na biso donc on parle des richesses eza ba diamara kata eza coltan eza iranium pour nous créer ba bombe pour nous bombarder mon nzambe. Vraiment c'est ça on les a propre richesse na biso antiquité ou na pouvoir ancestral ya bokoko na biso ya mo toujours bunda avec le temps toujours bunda nzamba ebi mais moi besoin ta ba faveur ya kokende na exposition mususu
Ata au gouvernement organisateur ndenge ndeko lobaki na bande comme sous mais bokenda ka déjà vraiment il a participé na francophonie dans voilà na Wallonie pe baza na disposition modèle là ba Wallonie ba belge ba disposition na modèle là ba mo ba belge ba seule disposition al de la Gombe pe air morobo ça la disposition il va Turquie pe quelques ambassades voilà. Mais on a biso moko to kutana na secrétariat du ministère de la culture et art na biso asali sa exposition à sculpture exposition monsieur ezala ngwa ba couturier ba kolia exposition à sculpture du Congo de Kinshasa en tout cas par journaliste banda na botama on a mona officiellement ba honorer biso ba bisa biso ba sculpture c'est peut-être ba honorer bino mais yo zala ki la sala ki ta mususu na musala na noté banda na bandi pe na umeli mwa muke na musala mais en tout cas ce qui est étonnant nanu na mukuta na faveur wana ti yango tozo senga bino bato bana ministère ya culture art même bato bana présidence to mona ki président yemoko ne bandela tanga zu pouvoir akenda na Éthiopie akenda otala ba sculpture akenda otala ja ile silase abasali ke kwa munene président ke kuna honoré mbati na ba journal vraiment mais to yebina noté so ministère yango ya culture art za pona makambo ndenge toza ba artiste bazo lancer message balobi gouvernement ezokipe bango te donc baza lokola diminuer bango na droit moi négligé mais sinon bakoyoka otala ko faire mais sinon à part sculpture apparemment nous avons ba guitare moi musique pe bobetaka musique makasi genre on est à musique folklore africain les cas de ça sculpture les cas de folklore africain les cas de reggae musique internationale pour la jazz voilà. Vous avez déjà payé un orchestre? Orchestre comme un Kilongo musique. Centre culturel Kilongo. Centre culturel Kilongo musique. Voilà. Dernière festivité, la mission de Betaki, il a dit la française de Ganzakiro. Il y a Al, Mokonti, Mukongomani. Mukongomani, Ezali, dernier festival, il y a reggae, il y a tout ça, la avant, ma couronne bada. Betaki makasi batutu bamonaki en tout cas betaki soki 5 orchestre to sélectionné pour beta na festival ya reggae ya kisasa eza masekiti bon orchestre pena makasi betaki biso bana ya matete mobimba pe to laka biso to beta bana Gilles balaki de orchestre bana ya Gombe balaki orchestre mo Kassim je le salue respecte Kassim pour l'organisation na yo to ye ko beta lisusu na moninga mo bwazara na kisesu tous les gens ba 5 orchestres to betaki bien to kotaki batu makasi soki na ala tana secrétariat kuna ko lobaka ka na luka festival mukongomani o asuke betaki ba beta ordinateur au monde ba image ya makasi eza meza eloko moko te obotangela eza ndenge koko lobaki eza domo ko déjà botama c'est qu'à part ça moi dessin peu koko yebi normalement sans peu pour les canabosans mais dessin donc ah ça peut kaka ya le centre culturel Kilongo musique centre toza na ba lobiki avec centre voilà centre donc ils ont toutes sortes d'art ce qu'on dit pour la kosabike ko bon la tsalo mettre bazali so ngoi bon musique oui ba la tsalo so ngoi ba kotonga sapato to ko créer sapato au moins na ba koli donc ah même ba biloko to la to nous sur salama ah on comprend appelle tout ça la pena culture africaine pena culture Congo nous pena tout ça là donc il y a art traditionnel bisomoko tout un dégât qu'on a souci à développement il faut aider culture à Congo da bafou le retour de la chaque jour en wana toi la pour ça développement tala kande to bunda na FOPEXO pour non autour que bossa la ndengeni donc pour non soit non tanzete au pour ça la pour dans na mbongo donc mon baloba l'art c'est de l'argent mais on a Congo artiste da pauvre ya suka ya ba artiste nyos tout parce que na kati mon artistique to na ba département belé non pas mais ba suko na biso ba o ba les plus pauvres et ba o ba bien ba les plus riches le monde a et là biso mais ba tout mais la minute yo to commence yo ba les plus riches à monde ba les plus pauvres coûte pardon non pas to comme pas na ba pauvre ya suka parce que Congo to na on a passe misali zate batu moye bazota esprit ya koluka même au monde même pour na ko créer o yesenga il faut lire na bien
Voilà. Il faut payer bien, on la resika bien, mais artiste, azola la nous bien te, on y a bien te, quand doit moyen c'est créé. Moi je dois pour se créer exactement. Il y a au moins même babilo pour communiquer pour l'état artistique, l'état il va ne valer artiste, l'état comme il va valer un comédien, l'état il va valer un artiste mais bazo pesa mingi bota la ka bango bota la ka comme biso bota la ko ba pesa biso mukongo pourquoi biso bena bota bikiko pesa biso bena mukongo bota la ka bango c'est une musique ko bazo yemba izo ya boma monde comprendre Afrique était mais boma monde parce que musique na bango za kitoko te mais balingi ka batu wana komona ke diable azarisé mais il faut que Sambela Congo pene fonza mbachango le boko parce que biso na poser à développement les artistes auto na pouvoir ko créer artiste koko toza mpanzi mais au moins c'est sûr vous en inspiration do bona mutu moko o ezaka lelo ndinga na tele marabondi na sala rabo modèle nangisa intel modèle nangisa parce que pour la bino pour na somona na mona la plupart ya bakoko nyoso Lox Mandefu. Ils allaient inspirés par quelque chose, ils allaient avoir un sentiment, ils allaient avoir un sentiment. King of King de Sa Majesté de l'Éthiopie. Tu vibres à la vibration. Tu dois respecter d'abord la nature. Voilà. Donc, tu vibres à la vibration, la simplicité, la nature. C'est comme ça que Djabi a dit. Donc, la respect à la nature, il y a un gros souci qui boit à Kokata. Donc, à ta quoi, il y a Mandef Pé, attends, gilet, parce que la naturalité, il y a un monde qui est africain, mingi, changer à Babilongi. À États-Unis, on a changé le monde, à Kati Mandefu, à Bimimeti, à déranger la nature en Zambie. Biso ba rasta to vifarana, simplicité na nature. Voilà. Donc, tout ça na vibration ya ba rasta. Tout ça ka biso mo ka ba rasta ti. Musala esenga ka discrimination ti. Et non, ka ba rasta mo doit travailler, non? Nous travaillons avec les chrétiens, les musulmans, tout ça ba ensemble. Ba Bouddha, tous les ba sortes. Mutu musupe, nesi o wana kuna. Ndeko na mino journaliste. Et tout ça na epi awa linga pe scriptier ko travailler là. Donc tout ça na biso discrimination te qui rasta to travailler kango biso to ba rasta to beta pe bandule ya ba rasta to pesa pe ba message et puis na ba musique ya ka ba concert to va pe na ba son to kota na ba studio to na chanson na biso ya liboso za ko mo la travail mosala to za na chanson mususu ko mo la nati Congo on to mbe pour l'indépendance yo ka ba texte na biso premier nanu mosala deuxième nati Congo troisième Congo na yo babakisa kombo musuna liboso mokonzi Congo na biso toza susu na ziki donc na sous au moins to tikela bino moins temps to yo comment mkebo vibwe ndenge zalaka na motuna o kindenge ba pesio réponse pas de donc rasta aza mutu moboye ba suki uzomona quand on parle des rasta suki uzomona za suki moboye lox za kotonga teza pena oyo ba naturel oyo za ezo signifier croix du Christ dreadlocks parce que vie à rasta za vie à souffrance vie à kolela pona mutu za la sauver yo mo totika la rabo to kanisaka on prend tout lela parce que rasta da muta concentration on prend ceux qui batunyo mutu ne fait ba ne ko expliquer ba ninga na kinde ba rasta ba na que dreadlocks eza croix de Christ parce que Jésus a même ka croix ya souffrance ya kolela pona mutu aza la sauver yo moni même biso ba rasta lox autant mona to memamu to kanisaka toujours bolamu ya Afrika to lela toujours pour en Afrique pour na mutu azala sauver parce que droit ozo laksa ko lela boumbu ko ba koko bazalaki na souffrance na nzazibar tipo bazaka na tonkata sukite sala toujours misala ba koko bazolela ndo mona sika force ya rasta peut-être petit okatela non bazanga kiti te misala concentration ouais bon monde si monde ba koko basilika ka ba se révoltaka
Osons point. Nous mon esika rasta la bimé. On point rasta donc. Moi rasta ba sala raté tu makasi. Rasta la tétité, rasta la muka one love na travail. Moko sala. On ndanga ba bokoko to ye ba ka se ba identité ba ko neti koko oyo. Hein? Comme on a maman Pidi. Maman Pidi. Maman Pidi azali. Kubozo kombone. Azali. Pour le moment, ça peut vivante. Donc, tu as créé déjà statut. So que na boma. So que na boma na bako. Ogende kokuta maman Pidi azana rompo na bango wana. Baza statut moko ya kopesa ba madame makasi ya kosala parce que mutu oyo azoko batela libota il faut travailler. Les attaques bêta kaka Android azota rouge lève manzaka na ko travailler. Il faut travailler. A kota bazamba il faut travailler. Les ados maman moko boya ba pamba. Maman nguya. Maman moko ya nguya abokola ka bana ikola ba misala na ye oyo. Oye comme bongo biso ba femme africaine misusu ba lembi ote négativité mo ezana discrimination bolingi ba femme bazala ba travailler oyo ka ba structure les zones mais biso ba femme africaine biso ba ba travail de ça. Tala na ba koni femme lelo soko ministre ba koni oyo ezana to liki ba problème. Mais ba maman oyo balaki ko travailler ba soko ta ba samba azoya ba biloko yo biso ta musuto yo na fulu kuna to sala misala to kuna to yo ko kutana na fox ba mama na oya biso to zubo na bana na omoni pia fiki ni fati. Oh vraiment. Pour fiki banga ba boma na bango so ba peuple na bango baza le taxi na ba travail de l'Afrique qui fait mais travail ça dit vraiment fidèles internautes na bandi bozo yoka bozo mona bo comprendre lelo qui est un rasta pour comprendre pona nini batika kasuki belé pour comprendre psycho yo ba signification ba œuvre nyonso to la sibino. Donc nous suis déjà à la fin de notre mission comme je le disais au début. Merci beaucoup à mon boss Maître John. Donc Maître John de là où tu es, merci Mingi. Lelo te faire visiter le comment ya sikao ezalana noter lelo to moni ba rasta to solo lina bango te comprendre qui est un rasta sans oublier madame. Donc quand je parle de maître de mon boss, je dois directement parler de sa dame en fait. Maman Micheline place aux arts la Suisse bambo tebele Coco dea Coco. Message ni pour relancer la jeunesse oyo basa ba artiste loko la bino balingi pe ba yekola musala ba koma pe na niveau oyo bino bokomi. Esprit de Dieu. Esprit de développement. Esprit de Dieu. Esprit de développement. Esprit de Dieu. Esprit de développement. On a slogan. C'est le programme là biso travailler. Teto ki ngo bien teto bandela ngape na yo. Esprit de Dieu. Esprit de développement. Esprit de Dieu. Esprit de développement. Esprit de Dieu. Esprit de développement. Yes, man, travailler depuis ça. Voilà, donc conseil à moi, tout jeune artiste, il faut s'attendre na bonzambe, il faut s'en abolingo ya mosala. Vraiment na développement. Mais ça kakate au vani ndenge bango balobinde wabite. Comme kaka Android manzaka bueno. Toute femme, tout jeune garçon doit apprendre à travailler pour notre pays. Donc on doit vraiment apprendre à travailler pour notre pays. Dans cinq caméramen nangai toko benda bango nyonso total là, baso sala ba œuvre nini. Moni pe kuna, je sais pas, on va un peu outambola comme ça. Tout le monde a réellement ce qui baso sala ba œuvre nini. Ça c'est pas voilà. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Bien. Rasta. Ouais. Vraiment. Ah, tomoni ozo palola biloko eza nini boy? Bon, ah on a travaillé. Non, on aura bandika. Oui, on a travaillé baguette. On a travaillé médaille. Voilà. Médaille indika. Oui, on a tobola indika. On a tchango zeke. Voilà. Mbuma na biso ya bokoko. On a côté on a kati indika. C'est ça. On a ça la médaille quoi. Netigo. Voilà. On dit ce comme le ils aura médaille. Médaille. Na bambunda. Na bambunda. Na ba masque, ya mike, ba médaille nango, médaille. C'est ça. Nyoso moi était camarade nango. Oui, était kamaka malgré conjoncture est un peu difficile na ba situation to passé. Était camarade nango na bato ba na conscience. Po bato musuba koma ko diaboliser culture na biso.
Voilà taneti so olati ba collier na biso akominga. Akominganga voilà. Oh eza mamba ya kindoki. Oh eza na mamba bakisi. Alors que yango nde mutu eza identité na biso, personnalité na biso, définition même na biso. Voilà, merci mingi tokendi totambola. Baba ndeko mususu toyeba. Ndenge nini musale le kaka awa na centre culturel Kilongo Music. Bonjour artiste. Bonjour Tatanamai. Bonio. Fidon. Musale kendeni. Fidon. Normal. Ouais, normal. Oh na moni eza nya Lyon. Oui, eza Lyon. Ah na moni peneza ndeni na musala to sala ba misu. C'est tout. Au moins vente nango c'est bon, vente nango c'est OK nango bien. Bon, muke kaka. Peut-être l'opé bon mabino peut-être pour moi cher, bochara ba prix moi élevé. Sinon ils ont valeur de A n'a pas de prix, A n'a pas de prix. Munya so somba A ebi que A n'a pas de prix. Donc onya so ça nango tu es neni to solo. Et ça na ko to le kamba prité. Ah vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Toleki est pas artiste mususu. Bonjour papa. Bonjour. Namo nous passe la libaya jusque les unes nous forment était parce que nous ça le rôle nini. T'es aussi on a formé Lyon. Lyon PKK. Lyon Kara. Donc pour le moment ça nous sommes forme après bosser la Kambeli auto Bambeli mususu ça. Oui. Bon, tout ça là on a formé. Voilà. Formé après juste Bambeli mususu on a obisa ba détails nyos. Ah OK. Tout le monde a Bambeli nyoso basé la sala awa. Tout les pas bande comme mususu mutu na mutu ko zapena temps ya koloba. Papa bonjour. Bonjour. Bonio. Bien. Yo kombone. Kombona ngai maître Imomo, comment mususu babinga Modogo, artiste. Modogo. Oui. Maître. Tomoni ozo sa, tomoni kaka le rôle eza Stati oyo mona ikuna yango oyo ka tozo. Ya maman ti? Ya maman Mpidi. Maman Mpidi voilà maman Mpidi. Baza mingi habitant ya Bas-Fleuve. Bango mingi baza bamemaka mingi na Mpidi na bango oyo yango na babengi maman Mpidi. Maman Mpidi. Donc na souke senga subo chaba vernis mambo na souke sili ba finition nyoso voilà to kotia nettoyage et côté na papier ba cirage et tout comme ça. Oh merci. Toi pas mutuna biso ya souka to yokae. Bonjour papa. Bonjour. Kombo na Junior. Junior Mambote. Junior Mambote. To moni ozana œuvre moko zo palper ozo saleza nini? Eza Mama Africa. Mama Africa ne maman. Maman ya Afrique. Maman ya Afrique. Amemi mwana. Voilà. L'axi ba mère porteuse donc maman sécurité à moi les andé maman. Azobati na mwana. Donc toujours valoriser la femme africaine. Ça va. OK, tout moni ba drapeau, tout moni ba art. Donc tout ça vraiment na kati ya centre culturel Kilongo Music. Tout moni masque mo likolo on va expliquer biso un peu l'axi ni masque za ya tribune ni. Masque ozali ya Royaume Kuba. Royaume Kuba. Royaume Kuba eza royaume moko existaka awa na Congo. Voilà. Ba yebi yango ti lelo pezo ko exister. Eza na Mwika. Mwika ezali kombo ya mboka wana ya Kuba ya Bakuba. Bon royaume wana soko moni ba masque o eza ti na bambongo to liaka ba desina ba kombo na ba franc congolais na kati. Bon ezali royaume o ezo ko exister parce que ba royaume mususu wa na kati ya Congo eza ya moi choc mais wana eza penda vibrer basalaka masque te bazaka na batapi na bango batapi Kuba toujours la tradition et puis ba belge tant bayaka na Congo basepelaka mingi na mboka wana tant batala critique na makasi ali bayaki ko créer bango université même université na biso oyo ya Beaux-Arts oyo eza na Bombi voilà et université na biso balabala nango wana komona ngo balabala Mwika Mwika wana eza na force moko traditionnelle force moko ya kala donc kala pona évolution na biso masque Kuba eza connu mondialement soki balobi balobela makambo ya Congo so batie masque Kuba to na masque Congo to na masque soupe to na masque pende to na masque belé awa na kati Afrique. Oh vraiment merci. Donc les apena esengo na biso ya koya lelo ya ko découvrir trop son na biso to vanda. Bon voilà tozongi sikoyo pour to conclure. Na moni to tambo les apena esengo po na biso po na ngai na po na batu nyonso o ba yeba ka signification makambu yebele te ya barasta. Lelo to moni donc to tika ko tia bango na ba caché mo barasta basala ka tetu ndenge bango balobi no bango eza one love. Donc bango penande one love. Mais sinon j'ai
Je dois dédicacer une personne très importante. Mon caméraman de luxe, Playboy Bobby, Yonde caméra de Marambo. Yoso Zana caméra, Nyoso Zalaka Kitoko. Merci à toi, Enoch Mbala. Il est derrière la caméra. Donc, si vous avez aimé la caméra, si vous avez aimé la qualité, en fait, c'est grâce à Enoch Mbala. Donc, on chute déjà pour la fin de notre émission. J'ai dit un grand merci à maman Hortense Moulonsi de là où elle est, ma maman chérie. Je vous donne un gros bisou. À madame Ange Koussou, ma grande soeur Olga Kanika. Sans oublier le boss, Noé Mbayab. Obi Garage Astro Service, Nde Makambu. Et pas Nayo Nyonso Kitoko. Donc, tous ensemble. Coco. Na bandi que tout silani donc le pesi biso idée à makasi la connaissance mususu biso kozangaki yango to ko acquérir lelo awe pa na bino. Donc c'est un peu ça, je ne sais pas ce qui bozé sous lelo comme mususu ya koloba ya kobakisa ce qui ezali to koloba bon likambo ya koloba eza na ngoni to ça que to sur la musicien. Voilà, il faut son. So bolingi son de tché, bolingi son bien bolingi guitare. Bon, attention, sans c'est mieux. Bon, on a zo kabwa déjà na bino na tika bango babeta comme ça boyoka baloba qui babeta kapé musique comme ça topé ça bonne chance. Déjà on a accueilli, c'est la fin de l'émission. Je salue mon superviseur, mon cordon de là où il est, Papi le Congo. Donc un grand merci à vous, je vous laisse à la prochaine fois. Merci. Bana bakolala nzala zamba bisi moi oeti ope obima kende papa mosala e baba na bakolala nzala sala mosala sala mosala Trabalho war mosala babina mosala de golia na mosala de golata travailler prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins na mosala de golata na mosala de golia travailler prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins na mosala Kolata, na salade yokonia, salae, 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 mon salade, c'est pas bien, mon Dieu. Yakulala kabapuki, taonyo, la mukato kende kusala, tope maraveni ya lobi. Namo salu kozwanita sans retarder, sans retarder, sans retarder. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Ce que l'on qui yo pour danser, nos petits bas pour formula, tinanini yo pour l'aka, yango na tembi mosala. Sala, 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 mama na sali musala, yanzambe nanga, anga yanzambe nanga, yeye, shabarabari kubawarami, na badifficulté kubawarami, c'est le fond qui manque le moins. C'est les fonds qui manquent les moyens. Sala, sala. Allez, sala, mosala, sala, mosala.
sala musala, 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 tika moigi yaya, sala musala tika kubuka kisaleta, sala musala tika kinumba yaya sala musala tika kuimba kisaleta, sala musala